Esa pasi na motema Oh absence na yo na motema Posa na yo sili te Yesu Esa biso Maria biso Nzambe Posa na yo Esa pasi na motema Maria pula Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a Balandignon, on a www.congopromotv5.com Donc on a avec au besoin on a kaka Gisela Poupée Barbie la façade display donc avec mon boss Raf Ngindo mon boss Babi vraiment mon boss donc attends besoin on a display à niveau façade les autres c'est toujours donc voilà au besoin on a toujours la mission au nom de la vérité donc voyez jusqu'au moi un peu ma vérité parce que pendant bon des athées donc il y a eu quoi son to ya rolobela donc qui m'a commencé comme c'est athée exaté donc dans mon angai bon mon anga toujours na Congo Promo TV 5.com bon on a toujours nazawana pour nous relobler la vérité oyo ngolo ba été au nom de la vérité il y a mon émission nanga tonga to lobela na to pe to na présenter na ba mes condoléances na la famille à la sœur Marie Misamo Nzambe apesa bino makasi a fortifier bino vraiment makasi pour na mona na la sœur Rita et puis nanga surtout souligner pour na ba biloko moko boye e ba bilobela moko elobami moi ebele ba n'importe quoi elobami trop ba lobi ba finga ni ba lobi makambe belé et puis tonga to pour na pasteur ostu ya Londres yem tabanda ki ba bilobela na mutaliboso et puis eningisi moki ba ko mo landela so vraiment ya solo pasteur na ngana bano soki makambe zaki ya solo depuis kala il fallait obenga sa mami sam tango afinga ki yo problème te mais on ngako bima quand même na poisa o lobela yango ba site ezaki ebele okoka ko le quand même na Congo Promo oya ko lobela ba vérité olinga ozela kate oyo kasanga mami sam akufa apoye oya ko loba n'importe quoi il faut sanga na bato mususu bozobenga na ba soki wapi buwandolo baba ne pona ko confirmer ba buzoba oyo zokolo parce que eza ba buzoba eza ba bêtise et puis tonga to ba kona niveau mokili ezolela sœur mama santo mona to kufela biso ebele mais to mona niveau ba olela mari misambo en tout cas na to mona boete pona photo na tonga to kota pona sœur Karine mo consina bengo na sœur parce que pour moment avant ozala na ndenge ozana mwana mwasi donc yango babengi au sœur donc soki tala mwa moke kobanga nzambe ezala mwa moke esalaka mwa bien yo moko moka mwa mpe ko revoir vie na yo bapase na yo puis na ndenge ozokende est ce que vraiment makambo oyo ezosala oyo bato bazosepela nango to bazosepela nango te ntango yo ozomonaki bato nyonso bazolobela kaka yo mwana oyo balakisaka mosapi akendaka liboso te asukaka na nzela alors mais koma moke ko revoir vie na yo otala biso mpona yo ozomimona te zonga mwa moke kende ata na nzela nzambe ata na baeglise omeka komitalisa etat dame na yo mpa nzambe otala vraiment makambo oyo ezosala soki ezali bien neti mpona foto ke kopiblie foto bato mingi bakosikosi bakokoka kobimisa kombo te bakokobomba balinga kobimisa bavérité te me ngai na yo bavérité ke ezalaki kari mokonzi moto atiaki foto wana mpo bamonaki yo ntango bato nyonso bazalaki epi ntango bato oyo batikaki na bango ezalaki yo toyaki na portable donc ozwaki yango na portable na en direct yango otindaki mbala moko donc eza malamu mingi te yo soki tokufi basali ebembe na obongo to famille na mpe ekosepela nango te sœur mama misamu azali mpe na famille na ye aza mpe surtout na mwana na ye kolinga kosala babiloko ya bongo te mbala nsima na bakomportement ozokenda kokota na batombi ya bato ya kester emene ya bilobela en tout cas il faut vraiment otika parce que okozwa baproblème mwa ebele na vie na yo ekosala yo baretour c'est pas gentil donc il faut arrêter tal ebelela nzambe ayokelo mawa alimisa mabe nyonso oyo ozokosala tokoti na négligence mingi na niveau ya presse tala nde bavide esalamaki ke Karine mokonzi aketika foto atinda yango na niveau bato bamona corps nano babongisaki te balatisi te bamake te ake kotinda foto mpo banégligence mpe ezalaki mwa ebele tanso yango wana babike bakomi konéglige biso baoyo meme na niveau ya kini kuna nde baloba makao balinga kopesa bato te Max Menga azolinga kopesa bamakao te ekomi ya kotanga bilonge bato ya kokonte banani bakozwa na ono nani oyo bakozwa te me na nga na yebisa bino kaka bandeko na nga bajunior biaso matika songo etubi nde ezala na bino nyonso nde ezala na soki moyen ezali
bozwaka 2 personnes bazwi makaro ya presse, ce n'est pas grave. Botika bazwa bazwi ba makaro wana sepaka bozwaka ba image bo partager tozala na bomoko tozala lokola ba oyo ba AMCC oyo te bazokopotana mpona mbongo bazokende koboma baninga mpona bambongo. Alors tozala na bomoko bozwa ba image bo partager na baninga oyo bakozwa ba image te po biso mosu tomema tomiyeba mpe komona po biso oyo toza sur place te tokolanda yango kaka na babilili na niveau ya média. Toboyi te toke susu na kote oyo ya Frère Patrice bato balobeli yo mingi mabe. Frère Patrice ezalaka nini yango? Frère Patrice yo moko oyembaki ke j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Bongo yo sikoyo papa mitala nano makolo na yo ezali na kati ya monde ezali na kati ya église. Yo na kala ozala kotala bando teka ba CD ezalaka gratuit ondo kotelemela keno ba CD faux gratuit. La parole de Dieu est jamais vendue. Sikoyo yo moko teka parole de Dieu. Et comment tina niveau koma tina ni na so lingo ma président de la République na yebite so projet na ezala ni ko attaché trop na maman Olive Lem comment kende so pe ba wapi et tout ba peso ba enveloppe. Merci maman ozolenga merci maman merci nzone merci wana ezani ozolenga ne mbongo komi ko bomisa mosala na nzambe mbongo komi ko bomisa bato mbongo oyo komi ko landa jusque quand pourquoi Frère Patrice ba comment le belo kaka mabe et puis au comment niveau telemela bandi ba yembi oyo bazobenga ya mokili yo zango yembi ya nzambe kasi sala planète na yo vanda kana likolo to be côté ni nango lo lezali yo kende ko vanda puno comme ça otala biso ba otozana biso na kati ya mokili to bando koyemba c'est pas grave yo zo bengana bino bo rejeta Marie Misamu voire même na matanga na ye ça Marie Misamu azaki délaissé akufi na souci pona yango ete osala barré cardiaque nyonso tu wana boyaki même pas na liwa ya grand frère na ye tomonaka yani fois yani tunu mtakenda koyemba bino tomoni bino te soki ezalaki yo mama Olive basaki manifestation mo bongo bango bakende bino bokozwa banini bacortège boke kwani boyebiki na suka bozwa enveloppe mais awa ya ndeko na bino se ya Marie Misamu akufeli bomonani te mutu moko amonani te mais siko ntango ye moko akufi bokomi komonana pourquoi fali mpe bovanda na bino ba oba lingaka se Marie Misamu bavanda na ye neti ba jibe ba waze kwa ba tunoso bavanda na bango na se Marie Misamu bino bovanda na bino boye ko sala ni bokene ko sala ni nana bengisa ki bino to nana ngabike bino so bozate makambo ko sala mate tango sama sama kufelaka grand frère na ye bino bozalaka bino ko sala makambo no so no bozalaki te bomona na ki ko boye ko se ko ndoko zela liwana ye ko bomona na poko sangana bosangana te frère fane ke yo moko Frère Patrice boba kende bokende koyemba se Marie Samba yemna tour na yo komi se Marie yo oyemba o boyoka ke zali miziki ya manjanja oyo wana bozo ka siko ya nzambe siko oya yo nana ngoyso ko oya se Marie manjanja o ayo nde ya nzambe nana lobino bongo nana lobaki na bino bongo siko poni yo na wera kasi awo yo kende obenga na bajibe ba yate siko poni yo na wera kasi so wera yake obenga ke upa bo so poni yo na wa bobeba na te wera imba banje mono ngebe o bata mo ba vocal tu atia ngona kata ba maison mère na siko poni otembela ngote poni olobela ngote olobela ngo po parce que otika ngo po parce que ça mona maman na bino po parce que bobota mama moko to be bozali bota moko non bokabwani Frère Patrice omoni vombi mi hypocrite moko ya niveau yo no zo sama kamulo kaniti ozo safi malunga ba organisation chaque kongo za na raison ba tous soit pesi chaque kongo raison tala chaque kongo yo na chaque kongo yo na azo kende tina ba hôpital ya mema mowe ya sala bo yo mona na kiwa ozala kiwa bokenda kiwa et puis na c'est alombo balobe na soni wana kutu bazotambusa ba micro ozokora même pas koloba même un mot ozozanga maloba koloba parce que makambo nini osali en plus ozokepe koyemba na moni ba image mo baboki yo pe ko tia voix na puis voix ngo pozo ba organe donc na voix no kutu ezo correspondre na ngokutu te falo tika na ko tia voix po batu muso ba tiela bango ba voix ba konda sis ba tie ba voix ba se Lydia tie ba tie ba voix bongo yo voix na mo te ezo correspondre ozana ba look no ya ba West Africa so pe ba côté ni na ngwana eto soki yo olotaka no ba falo tika lo sala ba ndemo no na ndenge na oyo tia voix poani po oyibie ke batutu balingi na bango yo te na liwa ma parce que okoma ki na matanga place bazo mono zo seka na biso tout za ana poto to moni ba image ozo seka ozo à l'aise donc netika mission na eza accompli soki pesa kaka yo moni nga vérité na yo soki eza na kaka yo to sa biloko na yo pe ozolanda yo pe ozolanda ozo comprendre donc les importants ils okunda libulu pona mninga libulu wana yo mto kokunda mara yebaka tozali solo ya résurrection awa bona se ya Marie Misamu tozozela résurrection donc les ana kutu yo kutu noto minga koloba na pona ote parce que
tango ova na kisenso kuna na mwinda petrole bozolamba na bakoni ozomona oza kutata na télévision te ale nzambe apesi o mwa élévation oyokeli omawa apesi o mwa élévation moko ya mokie kaka banzembo oyo obimisa oyo ya liboso wana oyebisa ya bayombe wana soki ya bakongo wana obimisaka na ebongaka mwa ndambo epuis deuxième nde oyo wana obimisa ya titre wana bayombe wana nde ebimaka vango ntango ozoyemba bonzambe ezalaki nani talaka sikoyo depuis des album wana osalaki wana na oyo bandi mikolo nyonso okota badata présence bajehova oganga olela oso oyoka bato balobela yango su te balobela yango su te ntango susu te bacomportement na yango bakombata mpo bakombata batelemelaka na bango bamusike oyo ya bato ya mokili nde bato balobaka ezalaka bino te bino oyembelaka nzambe ezalaka mpona bato mosusu mais sikoyo ntanga bokota na kati bakoti bino na nombre wana parce que bacomportement ya bino ezokorrespondre na makambo ya nzambe te yango wana mwana na bino nyonso bozwa mpe okota mpe na kati ya lisa mpona atrafe bacomportement na bino yango wana surtout yo lo mbongo yango wana mpena orgasme na oyo makambo notu ya mabe na bano bisenta asenta koma nango asente sero mabe aya na poto kolingalinga basera bato na libune wana yango esalake bato nyonso babanda babatelema bakombata batelema na bamusike religieuse moye eya suki kobeta awa eza te mpona bacomportement na bino yo wana na bomoi nanga obikisi olive alembana yo oyebaki olive lemi yo oyebaki ye na kisensi kuna ngo oyeba famille na ye oyebaki ye te alo komisa loka neti mwana mama na bino to bembe mwana mama leki na bino ta bacomportement omoni yo okosamba na nzambe omoni mopanga ka olobaki mopanga na okosamba mopanga nzambe kotelema tokoyoka bino na sanga na liwasi ya mama misamba makambo ezobima ebele fale kaka ye akufa nanu mpo toyeba makambo na bino nyonso mpo bokoma kobata matro mais nanu kutu nanu esili te mpo ntango ekobima kala mingi rendez-vous ezaka lelo le 28 na le 29 biso nde nalobi bo prière bamoko se ebandaki depuis na minuit prière se ebandaki biso tout toza na baprière ozomona toza na baprière frère JB kutu yana na benga ta frère JB président frère JB ye wana ntango akendaki ko jour ezalaki nouvelle ya liwa ya sœur Marie Misam anga yemba anga beta concert mais habité atalika bola sœur Marie Misam azana ngo amoni kaka sœur Marie Misam tema nde bazalaki kabite na ko annuler concert mais sozaki frère Patrice na yo lor mbongo wana bonga bobeta bonga bo profiter ka o hommage à sœur Marie Misam nzane bokotsa bambongo na no alibosa ba n'importe quoi bolwa mais non fallait pas bon monde fallait pas bokeno comme pe osaba organisation ebele fois Patrice na ndeni na ngapengisa ke kuna na famille na banso ngakutu famille na bino na nani grand frère Désiré grand frère basama Marie so soki nga bona fa patanga na yamba na yo te nangana yamba na te pourtant beaucoup fait la gindeko aya kite bomona ki yete ce qu'on a fait ma boyoka apeke no ba on ba batia ka sema musika poni ye sema mpagano po akoto ya batu nyonso bongo ne kibonzambe ezali kibonzambe ezali fo kota ye mutu nyonso ezala shege ezala ndoki ezala nani mutu nyonso ndenge ngape na kota ya mutu nyonso ozomona donc eza nde mwana ebokeseni ezala kutu te mais bino bokotia bokeseni makasi c'est lombo yangana na bishop Ezekiel na France kuna abi alingaka yo te alingaka pe banzembo na yote azana raison po au moins que yaza hypocrite te au moins que ya lobeli ne vérité tout bon on a pardon bo changer au moins ni liwa sœur Marie Misam liwa vraiment sœur yango apeti na bongo chaka Congo raison sœur Congo azuna ye raison pour na babiloka boye po tango abandasa amemi corbo azongisa bokaka ya na soko na mfa patelo ko tenzo kan so teleme ko kasini bambongo na koza so koma na maboko no dia ko basande dia destination parce que ndezana mbongo nyonso yo kende na numero wana ba kobenga no yoko tunaita so batona bando bengo pona makamba yebi mapoka mata po yoko mi papa ya sema mi samu to noko na to bende kuna po liboso ndo zala na bango te ondo mona na te sigoyo tika bato bazala na basa makamba kale bazana basa makamba na bango ba aider ba famille bino boke ko sala sala ni kuna ba hypocrite ba bande des hypocrites vous êtes tous dégueulasses bino nyonso bozana ba n'importe quoi ba bêtise ba bloga boy vraiment bisa akanda vraiment ba bloga boy vraiment nzambe na yebite biso o vraiment toza ka bien akade ko to totali passer na nga Jean Bosco la source du Sali en tout cas kuna nde vraiment éducation zali na bandimi kuna biso toza bien parce que boy bloka boy te même yana nga matibike kala tigresse linga bloka boy te biso nyonso tozo sepela na ba comportement wana te totali yana nga moko yatina psychologie seko ba psychologie mwana mama Monique Luanda akolinga ngote na Aurélie Yams akolinga ngote
tozwi no totali so totuni no ya tempo omoni ndeni mpona makambo ezosama no ya tempo aloba te babiloko bakutu eza babétise tokoti na Marlène Mabiki mama Marlène Mabiki tempo akosepela nango kutu ata moke te akosepela nango te akosepela nango te nzambe na ngai sunga nzambe natiki leki na ngai Magi Mbenza Barigen Mbaya Christian Konzi natiki bango nyonso na maboko na yo nzambe natiki bango nyonso na maboko parce que mabiloko ya boye esalama te yanto vraiment motema ya Guilain yanto panzi motema ya Guilain babiloko ya boye Guilain manzambe motema ya glada ekosimba te bakomporte biso toza bandimi ya bongo te toza bakomportement parce que toza bien encadré ya nanga ata ya nanga Sandra ya ba Lorette Compensor ta makambo boye bana lycée boyokani o babi lycée boyokani vraiment bomoko babiloko bo même shida ibula akosepela nango te so totali ve nanga Alain Fadisha na France akosepela nango ata moke te bon masala nga kutu Chantal Bol po niveau Chantal Bol azana ba méchant mabe donc les annonces de l'année to beta ta batanga beta bate belé pour na ba biloka bo bokomo ba n'importe quoi ba bilobe là ba n'importe ba bêtise ba bobimisa ba dégueulasse na minoko na bino mais Nzambe alimbisa ngai to kanzembo oyo toyoka vraiment nzembo oyo mon ingénieur Raf Ngindu mon boss ingénieur Raf Ngindu talaka yo makambo boye toyutaka epa na yo na baesobe bazoyembela bazoyemba na hommage mpona hommage bazorendre hommage à la sœur Marie Misamu na baixi pechanga baiba basila bazokende orendre hommage baansubuso bango tu bazokende orendre hommage na famille Misamu mpona nini te binomba misusu lelo toza le 28 bobosana te bandeko nanga bobosana te le 28 ezalaki jour ya résurrection donc po baloba ke non prophétie ezalaki même biso mponga mpe ntango nazwaki lisolo ya liwa ya sœur Marie Misamu epesaki nga mawa na bapriere nanga ezalaki nzambe pourquoi pas akosekwa mais après de quelques jours tomoni sœur moko boye abimi aza Brazzaville na Maroc abimisi sango après wana eleki te moto mosusu abimisi susu prophétie mais soki vraiment eza nango bongo eza nango mpe ya tembe te tozosala mpe tembe te mpo nzambe basalelaka tembe te toza mpe wana pete po tondobeta tolo mpo tobeta temi totuta temi non soki eza mokano na nzambe na bato balobi nde babiki la voix de Dieu la voix de Dieu donc nde ezana tokopréféré ezala bongo mpo toza na besoin sœur Marie Misamu fo alamuka asekwa mpo nzambe alobeli makambo ebele abimisa misala ya bato mosusu oyo asalelaka nzambe na bosolo te babima na pwasa il faut babima na pwasa parce que ata nzambe okozwa nango la sœur Marie Misamu mpona libela mais tikela biso oye ata quelques minutes nzambe tomona moke bikamwa na yo osali epa mosamba bamonake Marie Misamu azalaki moto na masumu te lokola bango bahypocrite basali hypocrite wana nzambe oyo nyonso baza pembeni osambela oyo nyonso alingaka makisa na oyo alingaki te oyo oza nzambe oyo olakisaka nzambe oyo moto abetaka tembe te moto mpe apesaka o te ke nzambe apesa permission nzambe nalingi osala boye te non osengaka mpe avi ya motu moko te omona donc nde ezana yo osala bikamwa nzambe afin ke tomona ata bikamwa na yo nzambe toza na biso na kondima mais tolingi ete nzambe ezala te ke tozoforce oyo nzambe esala te simplement kaka osala bikamwa na Marie Misamu na scénario oyo asalaki wana na scène wana ajouaki wana na nzembo asalela bikamwa nzambe ndenge alamukaki na elonga bapriere nzambe yango biso tozosala mpe tozokota na mabonde deja yango tozosala nzambe mpe tokotaki nga na banda depuis na minuit soki mpe nzambe eza dutu te me nazoloba soki eza biso nyonso tosengaka oyo eza volonté ya nzambe soki mokano eza mokano na oke sœur Marie Misamu akoresusite akosekwa problème te nzambe akumama makasi alobela biso oyo nzambe alobi oyo olobi kati na ye mais soki ekozala nango kaka ke non sœur Marie Misamu akende kaka ndenge olingeli problème mpe te kaka mais toyebi kaka ata ndenge ata kutu akokundama ata ndenge me makambo ekobima ebele mpo deja tomoni mitema ya bato mosusu nde bafonctionnaka nzambe oh Yesu Masia nzambe lelo loba sala bikamwa toza le 28 suka le 29 nzambe sala na bikamwa nzambe
tobondeli bongo nzambe pesa mitema minene epai na biso tomeka kosupportaka bato nzambe minote papa na badefo ya baninga bato bakoma bilobela tomusana defo kaka na kalite na kalite ya mari misango nzambe bato balobelaka yango te metala lelo bato babingi bakomi kolobela pe bamosusu baprofite na bilobela sala bikamo sala bikamo sala bikamo amen. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout posa patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo promo donc ben batika au vivre toza Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka et donc bango batika la quoi si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten koti kaka donc to leki na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, mokako soit kende liboso. Tout ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV ou boya sel mokilina. Esia ingénieur Raphaël Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Holanda ba Portonos Belgique, ba la Portonos. Ouais, balobi Raphaël Ngindu, Congo promo à suivre. Toujours idéologie, bah Bibolandango. Aspect. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raphaël Ngindu. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui ne doit pas être sur le côté de la Kid, Tara Congo promo, le côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc, on a mis ce Congo promo, numéro 1, c'est tout. Congo promo. Au Congo promo, avec Congo promo, au site, quand on a BTP, pour ça, site, au niveau des États-Unis, des fois, le Congo promo TV Raphaël Ngindu number 1, 001. Dans la state, niveau matoso, aux arts en États-Unis, niveau à boy, il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir le bal de tête à la business pour le promo et qu'il y bouge. Au Congo, 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 Congo TV, Congo, Congo, Congo TV. Ozambalokie na nyakoboya Bambola Congo promo